ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote na bino ba papa ba mama ba ndeko balandi ya ABC One partout au mesana kolanda biso nde tolobaka toujours que Jésus-Christ est le number one. Mukolo lelo tozaka kawana te pona tina ya kopesa ka bino ba message pe koloba mais pona mukolo lelo to memeli bino rétrospective ya ba image parce que ba mindele nde balobi les paroles s'envolent et les écrits restent. Nga ba kisina ba vidéo pe etikalaka. Nango komona lolenge kani peuple congolais azana est facile à changer position pour na tina intérêt ndeko na congolais za mabete eza malamu pete. Voilà pour la mokolo ya lelo bandeko na biso babundela mboka botala élément oyo ba élément oyo to ko proposer bino plus to ko zonga pour na tina ko bikisa bino le pourquoi bandeko balandi sans plus tarder na proposer bino déjà vidéo oyo total ngo puis to zonga na plateau na biso c'est parti. Hôtel Emeli Félix Igala Hôtel Emelayo na déclassé guerre la motonios o Hôtel Emela Félix ngai boketu ya mona Hôtel Emelayo. Voilà bandeko balandi ndeka na ese kibino émission moko lelo ezali rétrospective ya makambo oyo eleka tozomema ngo na moko lelo batu nyonso bakanisa kiko moto oyo tobengi na kombo ya meso 15% ce qui batiele motema tout va changer bolandi vidéo ndenge ndeko boketu wa yambo azalaki pour ndeko na biso wana melelo akomi wapi. En tout cas na proposer mino deuxième élément komona ya ndeko Félix Tshisekedi ndenga zo promettre na batu nyonso partout ailleurs na libanda mboka comment akosala mboka na biso paradis tozo élément oyo et puis tozo na plateau na biso pour la suite ya masolo na biso. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui. Voilà bandeko balandi ndenge ba promettre biso pendant son mandat s'il vous plaît à cause un Congo fort, un Congo où il la histoire bien vous comprendre par rapport à la vidéo. Mais qu'est-ce que le peuple congolais va vivre? Est-ce que ça Congo fort? Est-ce que Zali Congo uni? Est-ce que Zali Congo tandis que moto ezo pela baninga mususu bazoya pona ko boma moto bango bazoboya to ebiso so que adage moko iloba on ne fait pas la fête quand ça brille c'est le voisin. Mais bango ba yepe ba voisin yango moto ezo pela ba boma ba ebisi bango ki le pays ezana kimia moto azo pesa moto aza mwana ya mboka azali libre ya ko vivre na mboka na comme citoyen nyonso. Oh biso stoyebi ke mboka neza nango awate mboka neza de l'autre côté bomona ki bandeko balandi lolenge kani banyamulenge bakendaki kuna na poto pona tina ko déposer pe memo na bango ko senga to ko dénoncer lolenge kasi bazo boma bango na est de la République démocratique comme biso to kenda kolela pendant combien de temps na ndenge banyamulenge na boboma biso mais bango pe bazui audace pe courage ya ko dénoncer lolenge kani armée congolaise ezo boma pe bango na front na biso. Oh mboka ngo pe oke fundela ya bango te mboka ya batu boye ko sa comparer babomi bino boke ko funda. Est-ce que ça a sens? Mais lobi pe bomona batu ngo na ebité soki baliaka na fourchette ya 12 makolo o mona kaka boye babaluke lipe biso. Oh biso to kufa ebele kuna este bandeko sokuta goma croissance c'est kangamba bango likolo ba guerre lelo kimia aleka siko wa kimi bilo moye kitali bumu ezate me bango banyamulenge bakenda déposer memo na bango pona tina kusenga que peuple congolais etika bango tranquille na mabelo ya bango moko ta degré sonité. En tout cas na koloba mingi te na bisaki bino
lelo tokosalaka rétrospective ya makambo oyo to ba vidéo oyo tosélectionnaki mpona bino kotalisa bino place touti na place tokende na yango bandeko balandi tozwa mwa vidéo balobi que ça ne brille pas biso tozala biso na kimia ndeko 15% na mboka na ye voilà mais ba œuvre to batu na ye baolakisa déjà ou tokokende na mokolo ya lobi pambate moto kopela makasi. En tout cas, je vous invite déjà à suivre vidéo ya ndeko Dunia par rapport à message à lancer na ndeko à côté na bango puis tozongi sur notre plateau pour continuer émission ya mokolo c'est parti. Vous avez nos encouragements. Joseph Kabila, qui, en son âge, il a accepté de laisser le pouvoir. Alors que moi, je lui disais, président, vous ne devez pas laisser le pouvoir. Kabila m'a dit, ce que j'ai dit, je dois faire. Le respect de la parole. Je plairai quand Kabila a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais en dépit de ce sacrifice, il y a des Congolais qui ne veulent pas reconnaître ce haut bienfait. Mais nous disons, si Tshisekedi est président, ce n'est pas de la volonté de la CENI. Oui. C'est de la volonté de Joseph Kabila. Voilà, bandeko balandi, tokolembate toujours pour na kozongisi la rabino. Makambo oyo, bukanisaka lokwa tokosaka. Oui, eza ba vidéo ya kala. Mais tozongisi yango pour na ko réveiller esprit na bino pe conscience koyeba que bato topesaka motema bato tozotalela comment baosaka na mitema na biso opesi mbote liboso atubioli konga na sima nde makambo ezoleka. Voilà nde nayebisaki bino leza spécial rétrospective tozwa pe elema ya ndeko na biso oyo azali na souci à peuple congolais azo aider mi Congo azo aider basuki ba tampon voilà vidéo nde ko expliquer biso na molai penza tozwa élément ndeko Africa et puis on se retrouve sur ce plateau. C'est parti. Bonjour bandeko nyonso o bazuli bako ya kolanda biso na kati ya nzela ililingi oyo na pesi bino ba merci mingi surtout bino ba nyonso botaka mato ipe confiance ya kolanda émission na biso po bozwa boyebi ya koyeba ndenga ko batela santé pe kozwa bokolongo no banzoto na pesi bino merci bisika na so bozwami bandeko na biso bosengaki mingi ete Tata Africa aleka sur na émission pour ete a expliquer bino malamu ndenge bakisi na eto ba produit na ezo sala kati na banzoto ya bato nazwaki ba appel ebele ba message ya bandeko ebele o baza musika mboka pe na kati ya mboka yango na ye ko expliquer bino lelo pour bo comprendre bien ba produit na biso lolenge ezo pesa guérison na nzoto pe lolenge nini oyo baza ko utiliser yango tozana bakisi ebele o tozana ngo awa bato ebele o baza musika bayebi tozana ba produit oyo ya suki produit oyo yango ezo protéger suki ya ba mama produit oyo ezali ndenge nini soki mama azana libandi meza ya famille ore asa la pomade nango yango moko akozwa huile oyo akozwa ngo aotia na kati ya pomade tant otia na kati ya pomade wana akoremake suki na ye pendant 2 semaines des gens ebandi ko bota po o eza makasi eza lokwa to tie force moto bakisi na kati ya pona ko renforcer ba suki ateza libandi ya famille fo ebota pomade nango yango ezali pomade oyo yango moni ba mame belé oyo bazo salela na kati ya villa kisasa memba oyo bazali bana mboka bazo mona suki na bango ezokola mais soki osalela ki pomade oyo ezaka nango po kolisa suki mais mingi ezaka pona bato basuki na bango za mikuse ezwa milai mais soki omoni ko oza mabandi donc bando bota masuki nono benda ngata nwaniti yaya ozwa oya pomade oyo to pesiona oya huile oyo to tiko laksa bino oyo yango eza pona ko sangisa na pomade na osala ngo mélange tango banda ko pakola ngo ata libandi na o ezerumela quelque chose ba mèche mte kata ka place na suki bota raté to ba mai moko quelque part et laki suki na signe surtout na mutu et ko bota pendant 2 semaines na 3e semaine yo pesinga témoignage à suki na o ko bendi de yanwani bon tozana ba produit mususu ezali pona kolongola ba tâche na nzoto omola na betaka masola suki oyo ba produit ko suki ngamoko na salela yango ba produit na biso avato bimisa ngo libanda bato ba salela yango biso moko to salela kango
okomona nga moko naza boye nazalaki na coiffe me bato bablige ngaki babi te lokola oteka biloko ya produit ya suki yo moko foto omona mpe suki nao ekola nde nasepelaki na baide na bino mpe nasalelaki ndenge bolingaki nde nazwaki suki na nga na bandi kopakola yango baproduit suki na nga na remarke mpe pendant 2 ans déjà yango tozokende suki ebandi koya milai bandeko nyonso baoteka baproduit ebele oyo bayebi ngai batiaka temene baproduit na nga te na kati ya ville ya Kisasa mobimba moto asimbi makambo ya produit ya suki oyo eza ya original mpe ya naturel eza kaka ngai tata afrika soki ozwi baproduit na ngai bondimela nga ke bokozala desi te baproduit na ngai etekamaka pambapamba te na nzela baproduit na ngai ezalaka na maison to moto oyo akoki kobenga biso aza na makoki ya kokóma te na maison nde tosalaka effort tokóma bisika azali mpo topesa ye baproduit suki oyo bomoni oyo esali 2 ans esali 2 ans na baproduit oyo bino bozomona wana esali 2 ans ndenge omoni yango boye ekoli na baproduit oyo nalolakisa bino ya huile na oyo ya pomade yango nde ekolisi yango bamama nyonso oyo balukaka suki baza na posa bakoma suki milai baza na posa babenda banwani baproduit na bino yango ya naturel tata afrika nazoyebisa bino ngai nazwi mokanda koleka boye pamba te mpo baye oyo basalelaki yango bamabandi eboti suki nde bapesi nga ngolu ya komona na bino na tv mpo baoyo bayebi ngai te oyo bazwi na libaku oyo te bamona nga badécouvrir ngai baproduit na nga soki osaleli yango okoremarke suki na yo ekomi kilo mpe ezokoma makasi lokola nylon ate ozopeni yango makasi moye kati na lisusu eza te soki osaleli yango okomona okopesa nga raison baproduit oyo esalaka 2 semaines obandi da koremarke da suki ebandi koya milai apart baproduit ya suki naza susu na baproduit mosusu oyo ezali kotraite bino mpona loposo na bino ya nzoto toza na bato ebele mosusu apakoli baproduit tellement baproduit ezalaki na hydrogino makasi ebandi kopesa ye befe ya batashe ebandi kopesa ye oyo ezopesa bango bakalvisi elongi ezokoma lokola neti mwindu lokola neti noir koto mosusu omoni ekomi rouge na elongi baproduit oyo na ye nango eza mpo eyede bino bato nyonso oyo boza na batashe bato nyonso oyo boza na batashe na elongi oluka solution otambola partout ozwa solution te mais tata afrika ye na solution ya baproduit oyo eza naturel oyo ezalaka na inconvénient moko te soki osilisi yango oye kosala eza bongo te oyo eza baproduit naturel soki obandi kopakola yango na elongi na yo okoremarke batashe na yo ezolongwa ezozongiso elongi pete ndenge obotamaka ndenge ozalaka bebe na kati ya ville ya Kisasa awa moto azobongisa liposo bamama na baproduit eza naturel eza ngai soki omoni moto azobongisa loposo na banzela baproduit oyo eza artificiel oyo eza soki na baproduit oyo eza baproduit chimie yaya solution na bango eza vraimen malamu te loposo ya moto eza naturel mpo nzoto ya moto eza natie soki obandi kosala baproduit oyo eza naturel okoremarke mpe baposo na yo mpe ezolongwa ezotika naturel ndenge obotamaki ozozonga lokola bebe elongolaka meme babouton bato baza na babouton na elongi ebele esilaka te bagraisse ebele na elongi oyo eza mpona kokombattre bagraisse wana ezongiso poso naturellement ndenge obotama soki oza na banduta na nzoto bato ebele basala baetidi wana babeki nduta ezalaka mpasi mpo esila oui mpo bozosalela baproduit oyo eza kolongola banduta te baproduit oyo tosali yango biso moko tosalelaki yango mwana mwasi omoni batie awa na kati ya cachet oyo na produit oyo aza mpe témoignage mpo na bino kende mikolo koya liboso tokoya na ye apesa bino batémoignage na ye ndenge ye asalelaki produit oyo na ndenge ayokaki kimia yango moto otiaki awa na mafuta oyo ezolongola batashe nyonso oyo eza na kati ya nzoto na nduta nyonso mpo nduta eza basorti misato nduta mosusu moto akoki kozala azwa monene omona nduta ebandi kobima ye nduta mosusu ezalaka mutu kaka ndenge azopakola baproduit mosusu ezalaka soki ebandi kopesa mokuse na nzoto ntango ozokwanza omona ezobimisa nduta oyo ya 3e mosusu ezalaka nini ezalaka nduta moko soki okomi na zemi par exemple libumu ezwa monene okomona mpe libumu mpe bandi kofongama nduta mpe efongamaka mingi na bazemi sikoyo baproduit oyo eza mpona kokombattre tous les tâches oyo ebimi yo banduta nyonso ebimi yo basorte wana yo pesa confiance na yango pakolaka yango soki opakoli yango okoremarke mpasi yo ozali okopesa promotion bisika bato nyonso bayebi yango te eza baproduit moko eza naturel eza na inconvénient moko te malamu nde soki ozosalela baproduit oyo eza na hydrogeno makasi yango tolingaka mingi opesi biso badegré ya hydrogeno eza na kati ya produit na yo mpo toyeba lolenge nini oyo kobana osalela yango mpe ta nini oyo yango ebana osala na nzoto na yo mpo omona kimia toza na kisi mosusu ezali awa
pona ba papa oyo balelaka mingi mu Congo pota libumu esilaka te surtout bino bana poto bo travailler dur bo sala misala makasi ba produit eta pona ko protéger bino na mu Congo pasi ba douleur pota libumu yango déjà yaki ezali ya kobaka suppositoire soko zui yango obaki yango eza si comprimé ana kati soki ozwi ka mbuma moko obaki yango na butu batia yango mingi na moto etango osala mosala mpo ekopesa fatigue makasi eza makasi soki otia yango na moyo omona ezotambola na nzoto na yo ezokende luka mpasi badouleur ezali fo tia yango mingi na butu ere ozolala ntango ozolamuka na ntongo okomona ebendaka badouleur nyonso oyo eza na mokongo na yo oyo ezalaka lokola mafine na mokongo oyo esalaka biso badouleur na mokongo okomona ebimi nyonso tu na sel lere okende na ntongo na toilette yango eza makasi yango ezalaka si comprimé obano tiango moko na butu olali nango na ntongo kotia te okobisi na butu alobi otiango susu moko fo sala nango 6 butu na 6 jours fo sala nango tiango mika na butu yango eza mpona kokombattre hémorroïde ate eliaki yo makasi bapota esaki yo na kati ya mokongo na yo baka yango okomona ntongo makasi eye na kati ya nzoto toza tu na produit mosusu oyo ezali awa mpona bapapa oyo baza impuissant bazokoka susu kovandisa bamama miniti ebele te bapapa oyo bazoremarke banzoto na bango ekomi mikie eza susu na makasi te ya kopesa mama sentiment lolenge oyo mama alingeli nde basali bino bakisi oyo tata afrika asaleli bino kisi oyo eza na inconvénient eza mpe naturellement ata omelaka no masanga omelaka na yo babiere na yo komona no pasi te yango okoki kolia yango kaka ndongo oliaka miliki yango okoki komela yango mpe ozwi yango otia yango na kati ya mwa otie da mai ya moto ozwi yango verre moko omeli yango bamelaka yango kaka na journée moko mbala moko okomela yango na ntongo verre moko na poko ya verre moko odivise yango par deux yango soki osali yango ozoremake nzoto ya kimobali ezwa tala molai monene mpo yango ezalaka mingi kokanga mopepe oyo omoni eyibaka biso bapuissance mpo ete nzoto evimba monene yango eza mpona kokanga puissance wana okoremake okorumela makasi na mama na produit oyo naopesa bino oyo produit oyo soki olingi ozwa yango natia balimero na nga telefone mpona baoyo basepelaka mingi kobenga ngai mpo ete bazwa formation to bazwa baproduit oyo limero na ngai ezali 085 25 31 725 wa limero na ngai ya orange oyo ezalaka na whatsapp oza mosika olingi oterese baproduit to oyeba suite ya consultation nango obenga na limero oyo na whatsapp même okomi message na koyamba yo limero na ngai ezali 085 25 31 725 oyo ya Frisel ezali 090 29 96 007 wala ezali limero na ngai ya Africell 090 29 96 007 wana numéro à Tata Africa. Merci mingi bandeko balandi. Voilà bandeko balandi boti kolanda na souci ya mboka toujours malgré l'investisseur bazate mais na muke bakolonga pour beaucoup de courage andeko Africa. To émission ce que budget exercice 2019-2020 ezaki déjà mis en place oyo ndeko Sylvestre Ilunga Ilukamba autaki ko défendre par rapport il y a 10 milliards de dollars oyo ba votaki pona tina ko le kalango traversé oyo ya mandat ya Félix Tshisekedi bandeko balandi tobi que RDC ezali placé lokola ba pays oyo na budget le plus faible du monde oyo ezo sala que tous à la émancipé tous à la kobimisa mutu te na yango ba tourner ba ne ko sala ba kene ko recruter ba fonds etc. pona tina ko luka ko faire avancer mboka na biso mais eloko nini esali biso to évoquer point oyo budget zala ki voter oui mais eleka ki non événement parce que c'est l'impacté eloko mon côté oyo biso to baki que budget on est insuffisant pour tina ko gérer période oyo la preuve en est que gratuité enseignement jusqu'à ezali na effectivité toloba ki yango na place ya koluka koloba mama ko classe comme gratuit
il fallait nous penser ya ko sala ba école, il fallait ko penser ya ko futa ba enseignant malamu, il fallait ko penser ya ko recycler ba enseignant. J'insiste, ba enseignant congolais o ba outil na ba province, voilà na dénigré bango te pamba te bana mboka, c'est ça des gens au biso to benga ba uta baza bato ba ka kokonza capitale to boité, mais tozo remarqué que ba oyo ba ye mikolo oyo o baza engagé, baza na maturité to baza na capacité te ya ko pesa connaissance na bana parce que bazali enseigner malamu te. Ba enseignant tant batuni yo question simple. Bandeko bananga na ebi ke boko seka, mais ça fait mal. Koboma mwinda na français, un enseignant abandina ko décliner omoni verbe na lingala koboma mwinda mutandi ko décliner o mwinda eliko la kisa na français la lampe yoka niveau lampe la re bandeko na ngai après suki sa lobike à lever ça. Ta degré. Na que besoin qui yango ça fait mal comme un enseignant. Boma mwinda à lever ça. Nani aza mesure ya ko pesa bango ko évaluer bango ko ba que capacité ni enseignant ko pesa cours aza nango. Nani azo veiller sur enseignement. Nani akenda ko vérifier ba cahier de matière à m'enseignant. Nazaki na enseignant moko apesi nga passe alobi na lalaki na ngaku na préparer na matière te. Na lamuki 6h15. Na juka makambo kala na teli kai mo buya kala na komi na ngama makambo na ki pesa bana. Ta degré. Ba école ngo e futa bango ba 25 000 francs, ba 50 000 francs ba école asima. Moi na rozwa nini comme connaissance. Bana na biso mikwali lo français ba ebite ta ko. Kaka ya ndako to pesa bango. Kuna pe ba école to ebaki catholique conventionnelle, ce sont de bonnes écoles au bateng sabana ba kota na bango grève. Ba koti grève marambukili kili, mais ba privé oyo ayena ekaka boisa homme d'affaires à l'école na emo boye aluki bato mo boye aboya na mboka école eza bo pesa ku niveau na beta ka sete bana biso oyo ba okola mikolo oyo bangonde espoir na biso ya lobby. Ceux qui baza bien éduqués lobby bakoza la mesure te akosa la fierté na biso. Motema mabe eza pe na ba mikolo ba parents to bato déjà baza au cadre na ba place wana bokomi na ba 60 à 70 ans. Faut bo pesa connaissance na bino transmettre ngo na ba jeune ba elelo bolingi te. O bango ba mine ba jeune ba baza makila mutu ba sala total. Bobo ma génération à lobby. Bozo boma lobby na biso. Boli kotiki la biso tout ça stage pour ça. Pour bazona musala faut ça na 15 ans d'expérience s'il vous plaît. Tous yon wapi 15 ans. So ba kisa âge mutazana pour s'organiser, il faut il faut déjà 29 ans, 30 ans, voilà. Qui s'organise déjà, on a déjà 22 ans, 23 ans, des stables, mais les un papa de 40 ans chez les parents. Natina Nini. Papa bazali boso bali ko peut transmettre connaissance te à vos hommes ça vous a 15 ans d'expérience voilà na ngo zo mona ba multi école ici na l'Assemblée nationale mauvaise éducation donc déjà ba député ba obunda bango na bango éducation na bazango wapi na bandaku na bango na école na bango na place ba vanda pour le balanga te ke ba député na so ba uti ba quartier mo reculer non ba mso ba bibi na Gombe. Mais éducation ni besoin qui parce que tu as dit que ce qu'on raté éducation na ndako ozwango na classe ce qu'on raté na classe ozwango na église basuki na biso ka bande ko boboto bonde ko te mutu que ko sala boza mabete elia communion bimakende non tala bango de ba indisi kuna ensemble so bitumba ina bisimbo bobo mona kiango mais ça fait mal. Nazongi susu pour na tia ko rappeler bien mission na biso to ba kitolo ba mingi te mais tellement tous a censé pour na ko communiquer ka bino yango to pesi mo ndimbola wana
Bon, qui est tout soit élément, il y a des causes à baba par rapport à ce qui se passe. FCC cache et puis toujours na plateau nabiso, c'est parti. Surtout pour doser ma solo. Et ça, secrétaire, n'a pas évité que Mindele va s'engager Kabila Fatim Tazo Bombaye. C'est connu. C'est connu. Livrez-nous ce monsieur le binon et votre n'a pas livré tes boules comme un modèle de binon sous. Mais ça va continuer. Donc livrer. Voilà, Bandeko Balandi. Toujours comprendre que et on est aussi mbaté. Mukolo fimbu baboto la fimbu comment obeta yi. To mona ki likambo uta ekoleka awa ndenge basangela ki ndeko na biso en train de ko na biso mokia na ndeko zaka basangela ki ndeko na biso wana akoloba kombote. Mais tout ça là pour la rétrospective na rappeler bino kaka par rapport à ce qui s'est passé par rapport na ndeko Zakari au bino sonyoso to déplora qui au boyebi pe que il est pas là qui sous les injonctions le la bimis na véritable que ba livrer ba meka tout à ce que ba sali yango to ko betela bango maboko mais ceux qui ba sali yango te eza pasi pe mawa bande ko balandi pona mokolo lelo grand merci na bino so bolanda ki biso grand merci na ndenge bo partager ba vidéo na biso grand merci na ndenge bo lembaka te na quotidien biso ba suggestion benga biso na numéro za affiché na ba écran na yo ba suggestion na yo et ko komela biso grand merci na bande ko lisanga news aïr grand merci na bino tous ensemble tous bundelongo pona mokolo alelo zaki moi rétrospective mo ra moke na mimela ki bino je vous dis au revoir komela biso partager élément oyo et que ça s'offre bien. Grand merci à ma patronne, à maman Chantal Aya ou ainsi à notre cordon Jimmy Boembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.